Mangala et la facile pour la biso nyonso. Sous qualité, il y a supérieur bateau. Ou bateau d'oreiller, pardon. Et puis, il y a la couette nango, il y a Versace. Bah, et puis, que tout ça, ça vient. La biso dans la famille. La CP là, action, qualité, ma commis, hôtel royal, coucou le sac, ba papa, ba maman, ba lundi nyonso ya Belinda Best TV. J'espère que vous allez bien, bande kolanga. Ngape na bien ngolo nzambe. Vraiment ça va, Dieu fait grâce. Toye na masolo na biso, na rubrique na biso, masolo ya ba maman. En tout cas vraiment lelo na lobaki to solo la na ba maman, to solo na lingala na ba jeune na ba maman, puisque makambo etali mingi communauté bato balobaka mangala, bato ba comprendre ka mangala et kozala facile pour la biso nyonso. Ndeka to sepelaka moko ko solo la lingala et sala ka bien yango to tia rubrique na biso masolo ya ba maman, masolo ya ba maman eza na éducation, eza na ba conseil, eza na makambo ebele vraiment par la grâce de Dieu. Tokoye bana ko continuer kaka ndenge nzambe azokamba biso. Nangolo nzambe na ebike toko sala oyo nyonso ya malamu esala ke esunganga esunga na bino to apprendre po to yekola ka bande konanga muto ayebi koleka azate to apprendaka tant que toza na mokili oyo to apprenaka tous les jours, puisque toza na batu mususu baza na avance, batu mususu baza comme il faut, batu mususu pe baza na retard. Alors ba oyo baza liboso tokoyeba na kolanda, ba oyo pe baza na niveau bakoyeba na kotala place o uti place na zokende. Un plus et ça sera toujours bien na ba vie na biso bande konanga. Toye kolaka toujours yo yebi 1 na 1 wana moninga yebi 1A 1B 1C tozo bakisa surtout oya malamu nde esalaka tozala ba femme sage, ba femme modèle et voilà. Lelo toye kosola masolo ya badra bande konanga. Makambo etali badra, ba serviette na biso oyo ya nde to bengaka ba essuie, donc to mekana ko solo la. Pourquoi na zwi likanisi oyo bande konanga? Ça fait longtemps puisque ça m'arrive ya côté ka ba parir de lit, ba drap tout ça là. Na yaki ko comprendre que eza na mwa bande ko mingi oyo bazalaka na difficulté ya ko comprendre ba drap to yebi ka ke non na ki ko somba drap na kutani na drap na yebi eza pe na bandeko oyo aza na montant na yemo ko sa fixé yebi ke ngai drap na ko sombango na somba drap na nga parir de lit na nga na 20 €, donc plus de 20 € na ko sombate mususu pe oya yebi ayebi ke non eza ba qualité, eza bandenge na ndenge, eza pe na bandeko mususu ayebi ke aza na mbetu mais soka ke ko somba drap na e bazotu na e taille ya parir de lit na yo peut-être ayebite ayebika ke non na mbeto munene, mais ba mbeto munene eza na ba dimension ebele, puisque ba drap, ba parir de lit, ba housse de couette, ba housse matelas, tout ça était kamaka na ba dimension ya mbeto. Soko sombi ya munene koleka e kozala malamu te kolala na conforté, soki po sombi ya mukie koleka e kokoka na mbeto na ote. Alors eza makambo oyo to bosa na kamwa mingi toyeba ba dimension et loko eza important koyeba qualité bande konanga. Toyeba qualité nini oyo tokoki ko choix nini tokoki ko sala plutôt pona ba drap na biso, ba parir de lit na biso, ba serviette na biso et puis ndenge nini ya ko salela yango. Alors bande konanga soki na no s'abonner o s'abonner na chaîne na biso Belinda Best TV, ba maman ba papa, chaîne oyo ekosunga biso nyonso toyaka na un plus nga na leki motuté. Moi aussi j'apprends, moi aussi je fais des recherches, moi aussi je continue nazala ndenge na lingi ozala ndenge peut-être ndeko oyo oza oyebi ebele oza na ba astuce ebele o comprendre makambo ebele biso pe o tozana na sima tozoluka toyekola toyeba tozala ba modèle ezala oza femme mariée, ezala oza nano balité, ezala oza jeune fille, jeune femme
ba papa ba maman makambo ya badra makambo ya organisation ya propriété ya koyekola etali biso nyonso bandeko na nga ezokipe te. Alors tozo banda émission na biso comme d'habitude ngaka nde na salaka soki na zwi moi temps na kendaka ko luka kotala tala na zwaki message ya ba vente privée place on a sombaka ba parir de lit ba dra nanga na recevaki message ba ça la vente privée à partir à moins 60%. Alors on a lobaki c'est vraiment intéressant leur qualité à malamu il faut oser la peine à moi mon solo. Ce qui occupe au somba mbala moko bandeko nanga ça coûte vraiment cher. Alors na profitaka na ba promotion ba moins 60%, moins 70%. Wanande okomona ke soki moi makoki ezali oko se retrouver na ba drap oyo eza ya malamu na ba serviette oyo eza ya malamu ba peignoir moi ba biloko mususu vraiment esengeli na biso kozala na yango na qualité pe ya malamu na talo pe ya malamu. Voilà bandeko nanga na kendaki quelque part na ba usine santé nga la kenda kosomba obe ba benga ngoni ba magasin d'usine. Voilà vraiment kuna nde na kendaka soki occasion monani na kendaka na sala ki moi ba image comme d'habitude na yebaki na ko poser ba question na ba oyo baza spécialisé pour na ba drap pour na ba serviette combien de fois on peut utiliser ndenge nini okoki combien de fois ko changer drap na yo combien de fois koki ko utiliser ba serviette na biso de bain vraiment na mekai moi ko poser ba question pour na kaka kozala lisusu rassurer bande konanga. Alors badra surtout likambo ya badra to banala na badra pour na koyeba ko choisir yango to kote na biso musika te bande konanga. Avant ya kokende ko somba dra na yo linge de lit na yo housse de couette na yo, drap housse na yo, bandeko, toyebi quand même différent, puisque tout dans la français, et pardon, en France, drap housse, housse matelas, topé drap housse, yango ne ototandaka, tout juste likolo ya matela, toza pe na drap plat, toza na housse de couette, toza na ba plaid, et voilà, moi babiloko mususu et salaka, ce qui olingi o décorer mbeto na yo. Ba mbeto na biso bandeko nanga eza na ba dimension ebele. Biso na France awa toza na ba mbeto ya une personne. Ezo dépendre pe na magasin ni no sombaki yango, mais o eza standard ya une personne toyebike ezalaka 90 sur 180, 190 je crois. Mbeto oya une personne. Tozana dimension il y a 140 sur 190. Wana deux personnes oya normal. Tozana 200 sur 200. Wana ezalaka moi passé mais ça existe. Ba housse de couette nango pezali. Badra ous nango vraiment ezalaka moi pas si pona kozwa à moins que ceux qui place au sombaki bambetu na yo ya 200 sur 200 ceux qui bateka ba linge de lit okoki ko trouver yango mais 200 sur 200 ezalaka moi pas si toza na ba housse de couette ya 200 sur 200 et voilà toza na 160 sur 200. Wana mbetu ebandi koya sikoyo munene. Na 160 sur 200 ekoki kozala nde babenga répéter eza toujours deux personnes mais deux personnes no ya munene. Toza pe na 180 sur 200. 180 sur 200 eza lisusu ya munene. Alors maman, papa, soko yebi dimension ya mbetu na yo ekoyede yo na kosala ba choix na yo. Pour kakande tolobi, moi, deux fois, ça m'arrive, comme j'avais dit, na tekaka, ma parir de lit. Na tekaka, alors, elle me se proposé mon tour, alors le baka que non, mbetu nanga, eza monene. Mbetu nanga, eza monene makasi. Mais ce que tout n'y dimension, mbetu nae, aoye bate. Ah, mbetu eza monene. Mon sous somba, na yebi ke, comme la pe bande konanga mingi,
asombi asepeli na badratel meza kitoko eza na qualité bien asepeli nango azwi kaka me mbeto eleki munene badra oyo ya 160 sur 200 et pourtant nga pe naza na mbeto ya munene 160 sur 200 mais toza lisusu nde nalobi na 180 sur 200 mais ekoki te pourquoi azwi 160 sur 200 ayebaki dimension ya mbeto na ye exactement te eza très important bandeko na nga yeba dimension ya mbeto na yo avant akokende kosomba badra ekofacilite yo na mbeto ya 90 sur 140 oyo ya une personne bazwelaka yango couette tope housse de couette ya 140 sur 200 ya une personne mbeto oyo ya 140 sur 200 oyo peut-être bana na biso o basi bakoli balala nango bango moko mingi tozwela bango ba 140 sur 200 wana na France il faut kozwela ye housse de couette ya 220 sur 240 comme ça eko zipa mbeto mobimba ya mwana ya bana tope ya mikolo mususu bazana mbeto oyo ya 140 sur 200 il faut kozwela ngo housse de couette ya 220 sur 240 en même temps drap ya matelas housse matelas il faut kozwa ngo dimension moko na ya mbeto housse matelas okoki kozwa ya 220 sur 240 te il faut zwa 140 sur 200 donc vraiment dimension ya mbeto na yo lokola couette ebongaka ezala monene et dépensé nde tokozwa yango 220 sur 240 et puis mbeto ya 160 sur 200 tokozwela yango drap housse ya 160 sur 200 housse de couette nango tokozwa yango okoki kosalela 240 sur 220 et kozala trop juste ba oyo balingaka soko otandi housse de couette na yo ekita vraiment tina se esala bo ekita ekozala trop juste mais okoki soko oza na mbeto ya 160 sur 200 okoki kosalela housse de couette ya 220 sur 240 soki olingi housse de couette na yo soki otandi ekita vraiment tina se ezwa partout esala bien tout autour 240 sur 260 na bambetu oyo ya monene koleka ya ba 180 sur 200 mbetu vraiment ya monene susu housse matelas na yo obligé il faut ezala kaka 180 sur 200 pour evanda bien alors ba maman na yebi nde nazo répéter na yebi ba question oyo ba posaka nga yango mingi na ba maman même na ba jeune yango nazo préciser ntotala kaka ah c'est droit de combien soka ba commis 2 personnes aujourd'hui et pourtant il faut nde kotala dimension ya mbeto toke pona housse matelas ba housse matelas bandeko ezalaka na ba je vais pas ramener ici ezalaka na ba bonnet je crois je vais chercher la famille bon ezalaka na ba bonnet na lobaka ba bonnet zande to kotisaka ngo okotisi na coin ya liboso na coin ya mibale toza na 4 côtés alors ba bonnet ba housse de matelas oyo to sombaka ya standard ya normal bonnet nango ezalaka 25 cm boye sikoyo soki oza na matela ya monene bandeko nanga bonnet wana ya 25 cm ekoka te yango tomonaka mususu olali otandaki kaka housse matelas okolamuka ou bien na butu housse matelas nyonso se longwaki yo na mbeto pourquoi po oza na matela ya monene ozwi housse matelas ya standard oyo batekaka partout ezalaka mingi kaka 25 cm soki oza na mbeto taille ya moke c'est normal et dérangeaka te neti ba matelas ba épaisseur ya matelas mingi tozwaka pona bana et dérangeaka te mais lokola biso tolingaka ba matelas ya minene pona ba parents alors il faut koyeba pe dimension ya matelas na yo po oluka bonnet oyo eko correspondre po ero okotanda mbeto na yo otie housse matelas na yo en tout cas
Tissu ya matelas et komonana te, housse de matelas et kanga matelas nyonso et puis et ça yango bien. Alors tant ozo kende ko somba housse matelas na yo, il faut yeba dimension. Toza na 25 cm o eza standard, toza na 30 cm. Wana mingi etekamaka na ba maison o batekaka ba linge de lit okendo tuna toza na 35 ekendaka ti 40 cm. Wana vraiment soko za na matela munene otie yango omona matela nyonso ekoti vraiment na kati ya housse ekobouge te ekobima te okolala ti olamuki matela na yo ekobouge te. C'est vrai eza okoki kozwa chance osombi pe housse matelas ok ata mbeto eza munene mais soki obongisi yango bien ekokota mais soki matela eleki minene bandeko nanga esalaka bien te omona ke housse matelas esuki neti na katikati parti mosusu ya matelas etikali polele. Alors il faut koluka ba housse matelas oyo ya dimension ya matelas na yo ndeka na lobi ba 40 cm ezalaka mais tout le monde a kango en tout cas eza neti na ba maison mususu o bateka matelas mingi ya mususu eza esuka na 30 aussi ça va esuka na 30 cm mususu pe ya suka vraiment eza 40-45 cm mais wana kokuta ngo mingi na ba maison oyo vraiment bateka ba drap neti ba Yves Delors ba blanc de Vos eza mwa ebele ba passion de lit okoki pe ko commander yango en tout cas soko tandi mbetu na yo ndeko nanga eko bouger te ekozala vraiment na confort à bien ou bien osombi ba drap plat puisque drap plat ezalaka minene otie drap plat po ekokota partout na mbetu. Moi j'arrive pas, j'aime pas les draps plats na utiliser mingi ba housse matelas. Voilà bandeko nanga pona wana na pesi pe explication pour vraiment na zwaka pe ba question mingi ba posaka pona ba housse o esukaka ndambu il faut kota liboso soko otie bien na sima kuna mone bimi. Je pense que na meki moi ko pesi explication oyo ekoki kosunga ndeko nanga mbala sima soko lingi soko oza na problème wana eke ezalaka ndambu ba housse matelas na auto pe ebimaka soki olali obaluka boya okutana ntongo ese ebimaki nyonso esangani na ba housse de couette. Alors soki oza na matelas ya monene luka dimension na yo ou bien ozwaki ya mokie yango ezovanda vraiment bien te ezobima bandeko nanga tozokoba ba papa ba maman bo s'abonner na chaîne na biso Belinda Benz TV. Toza la masolo ya ba maman bandeko nanga soko oza na un plus na sengaka toujours yaka ko bakisa esunganga esunga pe ndeko mususu puisque toyekolaka mikolo nyonso soki oso yeba Dieu merci soki pe ozalaki na mwa ba doute na nzela émission oyo okomeka na ko comprendre mbala sima ozokendo sala choix na yo ya kosomba ba drap na yo parir de lit na yo okoyeba vraiment ndenge nini okoyi kopona. Alors tokie sikoyo na choix bandeko nanga pona koyeba choix nini qualité nini ya malamu okoki kosala choix nini okoki kosala plutôt pona ba drap na biso bandeko nanga likambo ya ba drap bandeko vraiment il faut to sala effort ba maman nazo solo la mingi na ba maman po toza na masolo ba maman eza na ba maman mingi bayebi importance ya ba drate surtout ba maman mingi oyo nga naza na expérience o na yebi o baza na mabala tozo privilégier peut-être makambo mususu puisque ngai na tekaka ba drap na proposaka bato mais nazo proposer sur 10 femmes oyo babala mususu omonaka à 3 oyo baza intéressé vraiment que non c'est bien nazwa oyo bazalaki nango te soki moto aza nango aloba mama naza nango naza pe na réserve mais eza na ba oyo akoloba ke non non eza priorité na nga te akotuna o prix ya yebi ke akoki kosomba drap pas plus de 20 € peut-être. Oui eza na ba maman bongo malheureusement
ata oyebisi ke drap oyo eza qualité ya malamu eza ndenge nini ye mpo na ye etali ye te eza nango priorité te. Mais ba mama tosala très attention. Et tozomona ba émission ebele ezoleka ke ba mama baza salite, ba mama baza boye, ça fait trop mal puisque toza ba maman. Ça fait trop mal. Ata mutu oyo mama oyo azalaka ne organisé, aza propre, ayebi kosala makambo mais okoyoka bazolo ba maman et généralisaka biso nyonso ba maman. Alors ba maman tokolemba te na ba oyo bazozwa occasion ko fortifier bandeko na biso ko talisake ezala makambo mosusu oyo ezalaka très important pour na biso ba maman ko yeba ko sala yango lolenge sengeli mosusu akoloba neti mosusu ayebisa nga lobi nga mobali nanga kipaka te na koyi ko tika drame moko ata 1 mois et lobelaka nango eloko te ezala ba chambre mosusu mama otika na ebongo dra akotanda te akochange pe te bilamba pe tondi na mbetu papa akoluka kaka mwa coin moko abendi apusi biloko nyonso kuna le alali ye pe mama aluki apusi biloko na coin na ye alali. Oui bandeko nanga ezali na bandako oyo tovandaka te toyebi makambo elekaka te mais vraiment c'est la réalité, c'est comme ça. Alors, na bandeko na biso mususu ke azana ye moko wana expérience on na sala, azana ye moko aza peut-être na fiancé na ye, oya yaka kendaka aza peut-être na copain na ye, oya yaka kendaka bandeko langa basombaka badra ya kobongisa bambetu okondima te. Ndenge na tekaka badra beaucoup plus basi oyo aza na fiancé aza na copain ba mama ba femme quoi oyo ke non aza na proposant na ye ayaka ipane na ndako na ayaka otala kendaka bandeko nanga muta ko ya azweli o 5 dra aki atandi amoni ke za kitoko ya bakisi non moi il faut que na changer na sala ozomona ke ndeko azoluka abongisa. Alors biso nyonso na lobite ke ba mama oyo bazana mabana nyonso basala bongo te non. Je parle ya bandeko oyo bazo négliger nanu totika ko négliger et ça très important et ça parmi babiloko oyo ekoki kozala priorité pe pona biso vraiment ekozala malamu mingi to bongisaka kaka pona mibali te to bongisa pe pona confort na biso moko place yo moko zolala meka ko penser na yo moko ezalaka te ke non mobile nanga kipaka na ete nazala nga na mobile te eza pona ba marié non confort ekipaka te ndeko nanga confort e bandi na ne pas na biso moko po soki tozo sala ngo pona sala ngo pona mobile na sala ngo pona boy seki to kipe bana te to ko kipe pe biso moko te kozala soki ozana imera bien osali so moni ko zana na imera bien to osali te so koza dessus obongisa non c'est pas ça ko bongisa ko lala na bambeto ya malamu ko lala na ba linge de lit ya malamu ya propre et puis ya qualité ya malamu. D'abord eza pona confort na biso bandeko mbetu eza place moko ya repos oyo otambolaki obimi okeye ozongi ti eza place oyo vraiment tozwaka repos na biso lobi na pema. Alors erozo pema opema pe na ba condition ya malamu surtout soki makoki eza ndeko nanga papa maman vraiment eza pardon ba priorité eza ba priorité na biso ya kobongisa pona kosala ba choix ya badra eza na ba qualité nini otokoki koyeba ya dra ya malamu. Dra ya malamu oyo ya liboso qualité oyo ya prix ya comment ya niveau ya normal toza na coton je crois toza na coton bakomaka 100% coton 57 fils mingi bakomaka bongo. Alors soki olingi ozwa ya qualité ya malamu ndeko nanga dra il faut obanana ko peser parer de lineti oyo eza housse de couette na DT d'oreiller na drap housse. Donc housse de couette drap housse na DT d'oreiller oyo nazwi pona na bana azango pona bana. Donc erozo simba ndeko nanga dra ya qualité ya malamu ezala quel que soit le prix
puisque le ndenge na lobaki tokoki kokutana na ba drap ba dégriffé na ba place ebele tokoki kosomba ba drap na biso ozwi drap ya qualité na prix ya bien banda nanu kotala kopese drap na yo drap ya qualité ndeko nanga omona ngo oyoka ngo eza kilo kozwa drap o eza pepele te faut kozwa osimbi vraiment sentir que eza kilo. Alors niveau ya normal ya standard o koki kozwa drap ya malamu ezwa eumela osalela yango pe mikolo ebele eza coton 57 fils. Alors 57 fils wana soki omoni bakomi pardon tissage très serré eza qualité ya malamu puisque ba drap mingi tozo somba mona ba commune biso 100% coton mais ero kofungola na kati eza mélangé ebele oya nango na ndaku osukoli une fois deux fois moyen otandango lisusu na mbetu eza te surtout luka 100% coton à partir ya 57 fils okoki kokutana pe na mosusu eza na 60 fils au fur et à mesure ba fil ba singa wana eza serré yango esalaka ke drap ezala qualité ya malamu ezala kilo ezala pe malamu mais ezala 100% coton ba drap oyo nalobaki ya coton ya pamba ezalaka 57 fils oyo tokomi sikoyo na deuxième na qualité oyo eza ebandi ba qualité ya malamu percale de coton eza très bien bandeko nanga soki okutani nango oza na besoin ya kolala na drap ya kitoko kolala pongi ya malamu otandi pe na mbeto osentir vraiment que non natandi drap percale de coton eza très bien eza vraiment très bien okoki kosukola yango oyeba kaka ko entretenir osukoli okotanda yango pour la deuxième fois la troisième fois quatrième fois ndeko nanga c'est comme si outi kotanda drap ya sika percale de coton yango oyo ozomona donc na moyen même na simba liboko moko c'est vraiment ça pèse oyo eza kaka housse de couette na dete d'oreille tozozwa ya biso bamama topensaka pe na bana eza très important oyo pe yanga bandeko ozomona donc drap osimba liboko moko ozokoka te eza vraiment ça pèse oyo eza percale de coton bandeko nanga satin de coton eza lisusu qualité ya supérieure bandeko oza na besoin lisusu otanda mbeto na osoko tandi yo moko omisepeli nano na mbeto oyoki elengi ya mbeto qualité ya tissu okoki kozwa ya malamu vraiment soki olingi puisque coton ya pamba eza prix moko te na percale de coton eza pe prix moko te na satin de coton donc satin de coton yango mpona niveau nanga nasukaka awa satin de coton eza combien de fils 120 fils oyo eza 80 fils mais ozoyoka kilo oyo eza 120 fils donc eza vraiment tissé bien et puis soki osimbi drap eza soie donc olala vraiment na drap pardon bandeko nanga donc ressentir vraiment que non nalali bien pongi vraiment ya malamu satin de coton voilà voilà nazala drap mosusu ba satin de coton yango oyo voilà bandeko nanga je pense que nalakisi moi ba drap oyo naza nango nanu nasaleli te. Alors pourquoi nalakisi ba drap oyo bandeko nanga eza question ya comment tokoki ko utiliser ba drap na biso tosengeli kozala na combien de draps ko changer ba drap combien de fois na mois wana eza motuna oyo nga na tuni
mais mutu na mutu place azali maman na maman papa na papa jeune na jeune yo moko koyeba na komipesa réponse ndeko nanga ochangeaka badra na yo baparir de lit na yo combien de fois par mois. Ba vidéo nako luka ezala mwa mokuse po nazokende mwa mulai mais ezaka na masolo ba mama to solo la. Alors elle na kenda ki na uchi ko kende awa na vente privée na mekai mwa ko poser ba question po na kozala rassurer et puis na zwibi yano oyo ngai pe na yebike ezala ka bongo mais na yebike ezala ka mwa pasi ndeko nanga ba dra oto la le la kana yango normalement il faut ko changer ba dra na biso une fois par semaine. Au moins. Je dis bien au moins une fois par semaine. Ce qui est dans badra ya couleur boye. Badra ya ba couleur boye, ça peut aller jusqu'à une fois par semaine et ça dépend aussi de l'utilisation de ko toza mikolo koyeba ce qui au vivaka couple ou bien aux ayomoko. Mais awa etalika makambo couple te ezo senga nde makambo ya confort ndeko nanga tozala biso moko tozala accompagner o eza confort na biso tosala makambo te pona za na mwasi tosala pe makambo te pona za na mobali po mukolo moko kozala te aza na déplacement aza na voyage ou bien on ne sait jamais. Donc okotika pe ko changer badra okotika pe ko prendre soin na yo po muninga mwasi to mobala zate. Donc to vivre selon biso lokwa toza ba maman to sala makambo oyo eza pona confort na biso soki oza l'aise et oza accompagner muninga na yo molongani na yo akozala lisusu à l'aise koleka oza à l'aise olingo ozala l'aise olala na mbeto bien olala na matelas bien olala na badra ya bien. Alors tango ozolinga kokokisa ba besoin wana muninga oyo oza na ye akozala l'aise. Voilà, je parle de ça. Donc badra normalement c'est une fois par semaine. Ce qui est neti badra ya pembe boye, ok, ça tout blanc, on peut changer au moins après 3 jours ou 4 jours. Pourquoi? Puisque badra ya pembe et bebaka mingi bande kolanga. C'est vraiment salissant. Alors, ceux qui ont lali na mokolo moko, to lala kato transpiraka. Eza na bato ba bavaka. Na mitu mususu ako transpirer. To perdaka ba peau mort. Alors babilo kwana nyonso ce qui ezo kanga madra o eza lango ya couleur boye ça peut passer aux éli une semaine. Ce qui vraiment est bébité tu peux changer. Mais badra ya pembe to zelaka e koma mingi ça de toute façon ndeko nanga yo moko ola na dra ya pembe au moins na vraiment que non pembe wana e komi moi ko changer. Eza lisusu pembe ya sika ndeko tandaki te après 2 jours 3 jours au sentir que e komi au sentir que non il faut la changer. Normalement dra ya pembe ponanga ce qui na tie yango au moins 3 ou 4 jours na changer. Mais drap normal comme ça j'attends une semaine, au moins une semaine, je dis bien au moins une semaine, et puis ça dépend de moi. Voilà, na une semaine wana ba papa ba maman soki oza moto oyo otokaka mingi, il faut changer les thés d'oreiller. Tozalaka na ba thé d'oreiller ya réserve. Thé d'oreiller, tu peux kolala nango 2 jours, 3 jours après, même si dra na yo parir de lit na ou de couette na yo otiki yango o zelati une semaine. Mais ba thé d'oreiller, ce qui t'ont remarqué mingi et au mona place to tchaka mutu na ba mafuta to pakolaka et tout ça, ce qui peut muta transférer kande na lobby au sentir que e koko mamwa salité avant. Alors pour na ko zalaka na confort ya malamu okoki no kotika ba ous de couette na yo ba dra na yo ya mbetu ce qui est bébité. Mais thé, pardon, comment on appelle ça, thé d'oreiller, tu peux changer na semaine moko okoki ko changer même 2 fois. Et ça na ba oreiller mususu to tiaka décoratif kaka soko lingo décorer mbetu, mais je ne crois pas que to lala nango donc to longola kayango. Alors tozalaka na ba thé d'oreiller na biso ba oreiller na biso to lalela kango tozala na ba thé na yango ya réserve moi 2 ou 3. OK, et kokani na parir de lit na yo o tandaki soki otandaki
et baby osali nango 3 jours et baby okoki kozwa mosusu ya même couleur ba couleur ininde ezalaka malamu otie na yo yango remplacer et puis ozeli une semaine ba oyo pe bazelaka 2 semaines il y a pas de souci mais à partir il y a 3 semaines 1 mois ko changer drap de lit une fois par mois wana nde komaka pasi eza vraiment déconseillé pour na santé na biso eza après au moins na ba mikosa olali na drap na mbeto zo sentir ba mikosa solo kozala ya malamu te pour na ko éviter yango ndeko nanga il faut vraiment qu'on pense au moins une fois par semaine to changeaka ba parir de lit na biso au moins une fois par semaine. Alors, pour qu'on changer au moins une fois par semaine, il faut qu'on ait na yango. Qu'on ait na yango au moins 4. Pour na 4 zanango, on changer première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Ba oyo ba lingaka ko changer un mususu tous les 3 jours, un mususu a sepeli na ye a chaki mercredi a sepeli ke week-end a changer susu ba dra ya sika wana tokoki ko bakisa sikoyo ba nombre ya ba dra na biso mais tozala toujours na ba dra ya ba réserve tozala pe na ba dra ya ba paya et kozala important ke to pesa ba paya ba dra oyo biso to lalelaka yango tozala na ba dra oyo vraiment ezakaka pona bapaya soki to yambi bapaya to tieli bango ba drap o eza ya bango ya malamu ya qualité pe ya malamu o ke mopaya lali asepeli na yango donc nombre de draps o to koki kozala nango à partir ya 4 5 6 eza malamu mingi pona ba biso pe ba oyo to lukaka ozala nango mwa mingi ko changer il y a pas de souci mais soki ozwi qualité ya malamu ndeko nanga ba drap wana to kovanda nango bambula na bambula moi j'ai des draps depuis 2004 mais ba drap ngo ato tandi yango okomona ngo en tout cas eko déranger te okolala bien eza na confort ya malamu pourquoi ezalaki qualité ya malamu mais soki to sombi ba drap ya qualité ya malamu te ndeko je pense que esi ekomela yo ekomela bato mingi osomba drap moko otandi na mbeto moko ya liboso malamu mais aka kokosukola déjà ekondi et un rokoluko tandango pour la deuxième fois, troisième fois, on sentir vraiment que non, au tient nos kaka drapeau kaka mbeto ezala mais on sentir vraiment l'ingité que non, drap qui to qu'on a là nango. Voilà, toye bape comment entretenir ba drap na biso ndeni na kosukola yango séparément et kozala malamu mingi ko repasser ba drap na ba o ba repassaka ko ozo repasser ba drap na yo ba thé d'oreiller na yo nyonso pour la facilité ndenge otandelaka drap otia yango nyonso place moko pour la prochaine fois et ko éviter opanza partout banda koluka drap oyo thé d'oreiller nango eza wapi tout ça moi ce que je fais na sukoli na kangisi yango nyonso na repasser na tia na ba thé soki eza 4 thé d'oreiller na tia nyonso place moko na ranger yango bandeko nanga pour na bana. Moi, je change toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, pour mes derniers, les 2 derniers garçons, na changera bango, badra, na ba nyonso. En tout cas, toutes les 2 semaines, na sala qui est fort que balala na dra moko pendant 1 mois te. Ndenge biso ba maman, ba parents tolingi tozala na confort. Ndenge pe bana na biso to olinga bazala malamu ndeko nanga to tikaka ba drap ya bana te ba vanda nango pendant 1 mois aussi longtemps biso tozo changer toutes les semaines bana pe ba transpiraka bana pe makambo lekaka neti biso ba mikolo alors to mesanisa bana na biso na confort malamu ba kokola ba ko bandozwa ba habitude que non chez nous chez maman ou chez moi chez papa vraiment il faut changer les draps pour ba voyer ba moi na ça kenda moi je le fais tous les mercredis, bah qui est dans la classe, comme le mercredi je ne travaille pas, soit il baillé na salle qui vraiment effort, bah où ta classe bah au puta, bah drap n'a changé, na bongi si ba chambre la bango et les autres jours na tindra bango moko ba meka ko ranger mais je passe toujours derrière pour na ko mekandeka ki zalaka to zalaka na bana mais au moins 2 fois par mois na changeaka ba drap ya bana. Pour na ba drap bana ya o moni ba oyo ya ba 220 sur 240 awa nazaka na ba housse de couette na ba thé d'oreiller
na kobakisa matelas. Donc moi na moko pour na moi il faut au moins na deux draps, deux parures ensemble. Alors ndeko na ngai yo sala ndeni. Est-ce que pour changer la rabango une fois par semaine, une fois par mois, toutes les 3 semaines, ou bien ce qu'on pensait que non, ah, badra et bana, et comme il salité n'a changé. Mais c'est mieux à côté, comment, qu'on planifier en gros et qu'on a malam, comme moi j'ai planifié tout le mercredi, et moi, vraiment souvent, je change peut-être le mercredi, ou bien samedi, dans un il faut changer badra. Et le mercredi aussi, de temps en temps, on a CPL, on a changé badra, on a changé pe oyanga. Voilà la famille. Pour les enfants, comment moi je fais. Et pour nous, même les parents, ndenge pe na salaka. Et voilà, voilà. Ceux qui tozana moi badra ebele, ezalaka ko sepelisa miso. Ko sepelisa miso, mutu lokolanga na sepelaka so hydra eza esika. Donc pour la somme sauté, alors il faut na luka badra ya qualité est bien pour attendre sukoli yango na kotanda ezala toujours na confort oyo nga nazo luka olaleli drap au sentir vraiment que non drap eza makasité eza doux olali vraiment olali pongi ya bien. C'est ce que moi je cherche, le confort. Voilà bandeko nanga na badra ya ba grande marque lokola neti ba Kenzo, ba Igo Boss, ba marque oyo ba français oyo Yves Delorme, tout ça là bate kaka ensemble boété puisque oyo pesa ba marque française bate kaka te que parir dedans housse de couette na té d'oreiller batie na kati oyo basali ba lo bazoteka boye normalement okosomba housse de couette yango moko à part ça c'est quel bateki ou thé d'oreiller moko donc thé d'oreiller eza na ba prix nango housse de couette pe eza na prix nango housse matelas pe eza na prix nango donc basangisaka te yango omoni oyo eza na emballage nango et puis ba thé d'oreiller nango voilà yango yo chaque thé d'oreiller eza na emballage nango. Voilà, donc c'est comme ça. Oyo eza na prix nango, oyo pe eza na prix nango, oyo pe eza na prix nango. Donc osomba moko et ça la ke et zalaka moi motuya yango moi je profite. Ça j'avais acheté et zalaki ba solde te na sepela eta na kendaki na kuta nango na zui et la prochaine fois je vais attendre des soldes. Voilà la famille pour na badra. J'espère que ba maman to comprendre. Mbala sima soki na zili susu balo ya badra ya koteka ba maman oyo balandanga oyo basombaka badra epananga pour comprendre ndenge na expliquer une fois pour tout dans une sabino ka na vidéo oyo yeba dimension ya mbeto na yo yeba dimension ya housse de couette na yo ya bana na yo et kozala malamu mingi vraiment. Toza pena ba parir de lit mususu. Ça c'est tout bongisaka kaka ba mama oyo pe eza ya koteka mutu soki aza intéressé vous voyez eza drap satin de coton drap ba housse thé d'oreiller pardon et puis eza na couette nango ya Versace. Toyebi biso nyonso, ce sont des imitations hein. Eza ba imitation mais ya qualité ya malamu puisque nga place na kio somba badra na somba ki neti na serviette oyo ya Igo Boss ba yebisinga que tout ça ça vient de Turquie ou d'Italie. Na France awa bango moko ba Igo Boss o ba Kenzo o ba nini vraiment basala te ata bango mo ba otekango mais et utaka na Turquie donc mais badra eza esalemaka awa ba serviette boye c'est rare esalema awa esalama mingi esalemaka mingi oya ba kombo boye na Turquie ou bien Italie et puis ba serviette mususu otobengaka ba essuie ya qualité ya malamu e utaka na Portugal.
Voilà la famille. Donc, oyo. Et là, à côté, on a profité. Il y a Versace. Donc, on va thé d'oreiller, drap. Et puis, on a couette nango. Et là, à côté, la mbeto. Voilà, autant dit du colo. Et vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien. Pour la confort, na biso yo moko ya obima ki ozozonga boya vo bimo tandi mbeto no bien obongisi yango otie mwa parfum ya solo ya bien et ozokota na ndako ozozonga na pokwa po lala ndeko nanga okolala na kimia oprier kaka ozokota na sa couette vraiment okolala pongia malamu. N'hésitez pas, si vous en avez besoin, vous pouvez commander. Voilà. Sikoyo tozokoma na biso na suka ya émission na biso tolobaki pona badra, je pense que tu comprends. Et maintenant on peut parler pour des serviettes lokola tozaka na masolo ba maman etali badra tout ça là na meki ko expliquer to so la pe pona ba serviette na biso ya douche ba maman ba serviette ya douche ndeko nanga yo o changeaka serviette na yo ndenge tolobaka esui o topangusaka nango o salelaka yango ndenge nini o changeaka yango combien de fois par mois. Est-ce que kaka serviette wana moko yango wana gardaka yango tout le mois, o changeaka yango toutes les 2 semaines, o changeaka yango une fois par semaine, o salelaka ndenge nini? Alors je sais que c'est pas facile bandeko makambo tozoya koloba tosala nde ba effort eza makambo ya malamu na ngai na bino tosala nde ba effort ezala emesana na biso vraiment et ozala malamu mingi eloko lokola serviette soki ozosala la serviette à couleur bandeko nanga et ozala pasi po oyeba ke serviette oyo isekomisalite totambolaka okoki kosukola na tongo osukoli na pokwa topakola ba mafuta na biso mususu eza kaka pembe te eza na ba matière grasse mususu batia mwa couleur ya carotte tout ça ba huile pona ko hydrater nzoto tout ça to utilisaka mwa ba produit belé na nzoto na biso. Alors ba serviette na biso oso pangusi mbala moko mbala mibale mbala misato déjà totika yango na salle de bain, na salle de bain humidité ezalaka sukoli na tongo opangusi nango otie wana na pokwa tozoya osukoli lisusu opangusi otiki wana lobi nango lisusu. C'est vrai eza na ba séchoir ezalaka pona ko sécher ba serviette na ba salle de bain mususu ezali, mais chez moi il y a pas et chauffaka 2 fois na chauffage ka ya ndako ya salle de bain, mais toyebake na ba salle de bain humidité ezalaka mingi bandeko ke serviette il faut to salela kayango une fois par jour ndeko mama mais kaka ko salela ba serviette ya pembe. En tout cas soko saleli yango 2 jours je ne sais pas pour ceux qui osent na serviette ya pembe opangusi nango kaka nzoto mobimba mukolo moko lobi nango oko kalisu ko salela ngote oza l'oblige changer tokosa makamindi na ba serviette ya ba couleur boye ezaka likambo ya conscience pona ko troubler conscience na biso pona osala mwa nini ya ba couleur boye eza mwa pasi po yeba ke komisalité oyo. Ça je prie pour mon mari pona ko renouveler ba maman to penser bientôt bah sort de moi je suis parti na vente privée bah tchaki à partir à moins 60%, donc je suis parti les premiers jours na kuta na so na koyo komona ba biloko eza na moins 60% na soit déjà, mais il y avait pas à partir à moins 50%, et ça c'est grand ezalaika moko on a koka ko zwambala moko ba lisusu ceux qui sortent déjà je pense que na kuta na nga yango ba moins 50%. Ça c'est beaucoup plus pour le papa ou bien bana biso ya mibali oyo baza déjà ba costaud soka za na peignoir na ye ou bien peignoir te akoyo ko ça la serviette boye et eza malamu. Voilà donc to penser bande konanga tozo kota na mbula sika babiloko eza nango malamu, c'est pas la peine à ko changer, mais auto monique il faut qu'on renouvelle to penser herbe sol des oya puisque vie est comme passe bande konanga
ou bien ceux qui ont yebi place moko que au sombara ba serviette na yo na prix ya bien et que eza na qualité à malamu ok kuna ce qui peut baby na ngote bandeko to changer ka pour to changer te pour na lengi ko changer te to changer ka pour na eloko ce qui est baby ou bien au mona que eza lisusu bien te hein ils ont présenté bien te tout ça là au changer puis ça dépend de mutu na mutu. Voilà, bandeko nanga, ce qui possibilité zali ko changer tout le temps, ça ne dérange pas. Ce qui peut ma coquille et ça moi mon ou bien ma priorité ça ma kamususu mais au moins total ce qui va servir na biso ba dra na biso et to monique o ya ko changer zali tozela bientôt je crois c'est le 12 ou le 13 janvier awa ba sol des obanda. Alors to ki mambangu to kende ko remplacer moi biloko eza qui est important. Toto ndisanda kuna biloko pamba pamba te ça ne sert à rien. Badra balobi to salela ou bien to yebi ke il faut to salela ka serviette to chanja ka yango mikolo nyonso. Soki okoki mikolo nyonso te au moins tous les 2-3 jours. Na semaine moko o salela ba serviette na yo ata 2 fois. Ou na semaine moko au moins 2 fois. Alors au lieu à kosomba ba kozala ba serviette ya minene boye nga na linga ka susu te na koma kosalela ba serviette ya mike boye msusu kutu o eza munene des fois j'utilise o ba benga ngo ba serviette à invité deux fois na salela ka ya boye. C'est vite fait, au retourne de sa panier à bilambate, au royaume qui a un peu monté ma pasité avec des serviettes comme ça. Donc ça, j'ai pris pour le visage. Ça dépend. Ça, c'est pour le visage. Et ça, yanjoto. Voilà. Donc, yamukeboe, ndekonanga, c'est vite fait. Au saleli, na tongo au saleli na pourquoi après aux yango au tiango na salité. Ce qui est à minene là je parle pour nous les mamans et pour les papas ceux qui ont la mobile nandaku maman yo muto gérer pour papa au moins na kaka serviette ya propre ah lokola batu na biso serviette nangeza wapi. Voilà, donc ayebika ke non obongisi lié ya propre zawana et mususu pa oyeba nete ke ozo changer mikolo nyonso ce qui passe à la peignoir oyebike akoza na ngwata 2 au moins 2 azana ba serviette na e asape na peignoir donc biso ba maman de to ko gérer yango oyebike lobi asukola ki na serviette oyo lobi wana lisusu ce qui o changer te peut-être papa au kokane o changer te aoyeba pété donc biso ba maman de to gérer oyeba ke a mobile nanga azana 3 serviettes azana 4 serviettes azana 5 ou 6 ça dépend kaka ndenge yo maman oko gérer mobile na yo pona biso moko to mi gérer pe ekozala malamu pona bana na biso pe pareil. Bana peut-être de changer bango ba serviette mikolo nyonso te mais au moins de temps en temps to surveiller ce que monique et comme salité au moins une fois par semaine to changer ba serviette ya bana. Alors soit bazana ba peignoir ou ba serviette. Donc moi je préfère ba serviette ya mikeboe. Na kutani na ngo ka ndo na ndaki na kendaki na profiter na ba la promotion, j'en ai pris 7 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Babi photos à la exemplaire. Non, après moi-même je fais pas. Non, je sais que je le fais déjà pour et faciliter nga banda na tika ba serviette à minene na koma na ba serviette à mike en tout cas vraiment c'est vite fait et zaka so na sukoli nango na tie na nga na saleté et puis eza na facilité oza na facilité ko sukola ngo oza na facilité ko repasser yango e ko zwa ba taille belé te eza na mo ya mike voilà. Ça c'est pour le corps. J'ai aussi des petits comme ça, hein,
Donc c'est vraiment babiloko vite fait, hein, au pangousi boye, tout ça, aux huit côté non a panier. Oyo, eza pe pour na elongi. Bah, moi, mon visage est très sensible. Deux fois, na salle la raba essuie tout, na elongi. Non, ça, elle essuie tout. Serviette, boye, so na opangsa na elongi, fait la main, na sokoli en bien, na repasser en bien, na pangousi elongi nanga. Après, na tie, na changer mbala moko. Sinon, na utilisera mingi ba sopralin, ils ont toujours na salle de bain nanga, na pangousi na elongi et le reste na ko pangousa nzoto vite fait. Ndeko nanga ceux qui osano na ba surtout ba maman, moi ba serviette ya mike boye, otondi sa ba panier bilamba te. Pour ba oya minene wana ceux qui osa lelo na lundi au changer, mardi au changer, déjà il s'est tondi awa. Mais surtout osano na ya mike boye, netinga vraiment éco faciliter biso le temps et soko ça la machine une fois par semaine, soko ça la biso mo kato ebinde to s'organisaka, mais au moins tous les jours pour na confort na biso ba maman eza malamu mingi. Tous les jours, 2 fois par semaine pour na ko changer serviette na yo, c'est faisable. 3 fois par semaine, c'est bien aussi. Une fois par semaine, yo moko soko tali kaka eta ya serviette na yo o meki mwa koyoka solo. Je pense que on changer à vie to mekanako s'améliorer bande konanga. Je sais que c'est pas facile kozala organiser koluka kozala na ba confort à malamu, c'est pas facile. Ce n'est pas vraiment facile, mais on fait des efforts to s'adapter, to vivre de mieux en mieux et kozala malamu. Puisque ceux qui ont to mitika to zalaraka bongo to tika makamunyo soto landelate, ah ça aussi c'est exagéré, c'est exagéré, c'est exagéré. To s'en sortir pété, to zalape basi moko ya valeur te, puisque ba maman basi nyonso bazalande moko te. On a besoin aux la femme de valeur, femme sage de valeur. Yo moko fo mi pesa ba valeur muso to mi pesa ngona ba biloko neti ya baboy. Ozo se valoriser yo moko, bato baza pembe na yo, ba valoriser yo. Et puis c'est bien vraiment pour nous-mêmes. Attends, moi ça ma bonne délit, moi c'est ma bonne délit azalaka bopeto. Ndako na ye ezalaka bopeto. Mbeto na ye ezalaka propre, partout ezalaka propre. Place ozo sambela ezala bien. C'est pas facile ya kozala organiser, c'est pas facile à osalaka makambo malamu, mais on paie. Ceux qui to lingi ba maman to kokoka to zalape basi oyo ke non, moi si a valeur na libanda kakate, mais na kacha ndako na biso po na biso moko to yeba ko bongisa makambo susu ya mike o esala ke yo moko na kati no bien mutatali a loba na ete, mais au moins vraiment que non, moi so a propre, hein. Moi, c'est non, à sa propre. Ba serviette de bain, on a la sombi en na blanc de Vosges. Et ça, la qualité, il y a malamu. Mais, na kota ki pe, na kenda ki na Zara, na moni pe ba serviette pe ya Zara, et ça pe na qualité ya malamu, ba serviette ya minene boye, na Zara, et ça 30 €. Mais niveau de qualité, na talina oyo, c'est pas de la même qualité. Oyo vraiment, ils ont mon anake qualité ya malamu koleka. Mais na lobite ke Zara eza qualité mabe. Mais na comparé par rapport na oyo nga la zui, oyo eza na qualité ya malamu koleka. Na Zara eza malamu, ba serviette ya boye, na moni on a 30 €. Donc oya mikie boye et aux ala sous moins cher koleka. Na keli susu ba drape na Zara bazana ba drap kitoko bazana ba percale de coton. Zara pe bazoteka séparé, ça dépend ba modèle, ba parir de liboye ba ou de couette ya pamba ils ont ba 69 €, ba 89 €, donc 90 €. Ba té doré na bango bazoteka moko mususu 22 €. Donc, ndekolanga, ceux qui ont ba dégreffé, aux a ba place où que okoyi kokuta na ba drap ya qualité na prix ya malamu ko hésiter. C'est pour cela
moi je vais dans des ventes privées. En tout cas, ceux qui n'ont moni neti oyo, na zui yango na moins de 30 euros. Donc, bah, 28 euros ou 29 euros par là. Oyo. Mais, ils ont bah, serviette oyo au départ, ils ont qui peut-être na bah, 80 euros. Bah, quitte ici en haut et na zui yango na moins de 30 euros, je crois 28 euros ou 29 euros. Voilà. Donc, oyo, pe na zui yango na moins de 5 euros. Oyo, vous avez la qualité de konanga. Na zui yango na 13 euros. Oui, 13 euros. Puisque c'était à 27 euros. Alors, je suis passée aussi à Action. Mais, na CP là qui, na Action. Liboso na mona ba serviette mususu na simbika na moni oyo te. Mais na ye ku meka ku simba marque oyo ba komi Hôtel Royal, franchement bandeko na qualité oyo ya Igo Boss na oyo. En tout cas franchement, c'est vrai que na kota ka mingi Action te mais bazana biloko bien. Ce qui vraiment ozana puisque Action ezalaki na centre na kendaki bazana Action nga pembeni à côté na nga na Action te. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment faux qu'il y ait des musiques et de fois on n'a pas le temps. Mais ceux qui ont besoin de changer ma serviette, on a kende avant ici là, na kende na la bana comme ça beaucoup de qualité c'est 7 euros, presque 7 euros. Mais qualité nango ezo kenda à peu près na oyo ya Igo Boss. Vraiment c'est une très bonne qualité. Bakomi Hôtel Royal. Na sepeli nango vraiment makasi na sepeli na qualité nango makasi qualité est bien. Alors na zui ya pembe pour il faut tous la ba serviette ya pembe. Na linga vraiment ko ça la ba serviette ya pembe et pousser na changer tout le temps. Même ya couleur boépé c'est bien puisque normalement na mbala moko so ekomi salité voilà je peux changer mais ceux qui boké na Action, vraiment, ba marque mususu eza bien te mais oyo malgré la sina somba ki ba oyanga mais na bakisi quand même oyo pour eza vraiment qualité ya kitoko ba maman. Une très bonne qualité. Na zui ba gant nango. Voilà. Na zui yango, j'ai pris 2. Voilà la famille. Je pense que tu comprendrais. Alors, ba oyo bazwaka makamu na ndenge ya mabe bandeko nanga makamu nyonso bozwaka na ndenge ya mabe te. Eza komi la kisate. D'accord? Muto aza na bomengo koleka peut-être ozwa babiloko nga na zwite. Nga na ye kaka to partager na masolo ya ba maman. Na yebi ke eza na ba maman mingi. Oyo négligence eza moi makasi. Négligence vraiment eza moi makasi pona makambo ya badra po nga moko na si na mona na yoki ndenge na ebisi bino ke na tekaka. Je ne suis pas là pour critiquer mais pour encourager. Na bimisi badra oyo nyonso pona kolakisa tozo loba nombre ya badra oyo koki kozala nango. Yango omoni na olobaka na monoko te, il faut nga moko nazala exemplaire. Ndenge yo moko komona combien de fois il faut changer ba drap mais au moins ozala nango 4 ou 6. Alors ce na lobi na bino ki nga moko nazala te ezaka en ba bla bla bla. Je ne peux pas tout montrer mais moi ndambo oyo na mona ko lakisa yango na koyo ko lakisa bino o eza ya koteka te mais eza yanga moko. Ceux qui n'ont pas l'émission dans moment où, puisque bientôt va sortir des alliés, et ils ont un moment où tu peux profiter qu'on soit biloko ya qualité, natal au pays malam. Ils ont un moment où il y a fin de l'année, plus il to triaka. Babiloko au sali nango ane mobimba. Oyo moni ke se baby, au longoli, ceux qui peuvent nous
en très bonne qualité et que au moins que so lembi couleur wana ba place ezali oyo bato mosusu baza libanda bazozanga osukoli o repasser soki yo saleli te bana pe bakoki kosalela te o repasser oki kotika yango na ba secours catholique secours populaire soki pe oza na bandeko oyo oza na confiance na bango bandeko na yo moko na Kinshasa omoni ke badra nanga na laleli yango me ezana na qualité malamu ndeka to lingaka to changer na lingi na changer osali carton pour na bandeko na yo to banga kate o bakosala nga mabe o bakoboma nga non badra na yo osalela kasuko moni ezana na qualité malamu olie bandeko na Kinshasa baki osomba badra oyo bamususu balalela nango ba repasser ba pesi bango oya yo moko osukoli o repasser osali mwa bandeko no carton ya badra soki pe obakisela bango ya sika soki pe ka oyo ozosalela nango eza na qualité ya malamu soki bakolinga pourquoi pas mais eza ya komilakisa te bandeko na nga to omilakisa te mpo eza te tozo ko apprendre biso nyonso tozo meka koyekola biso nyonso et po biso nyonso to bengana kaka basi ya malamu basi oyo baza na propre ozomona bemission te po ndenge bazosala mpona biso bamama salite basi salite basi salite basi salite et vraiment il faut to changer bandeko nanga malembe par la grâce de Dieu tokokoma. Merci beaucoup. Je pense que tokomi vraiment na suka émission na biso soki ezwi ntango la mingi te na kotia mwa ba partie place on akendaki kosomba badra soki pe video eleki molai je crois na kotia ngo ka pembeni botala mwa ba image tokutani mbala sima bandeko nanga pona émission mosusu na masolo ya ba maman. Alors, ceux qui ne comprennent pas les lingala, je suis désolé. Je ne sais pas si la même vidéo, na koki ko zongi la ngo sous na français, mais c'est pas facile. On verra ceux qui va réclamation eza na sali na bandeli même vidéo, mais na expliquer en français. Ceux qui peuvent réclamation eza te, voilà, on va continuer comme ça. Merci beaucoup la famille, je vous aime beaucoup. Quand on est dans le baki, to yebaka ba marque, yaba parir de lit ya ba biloko tozala ngo besoin to yebaka ba grande marque bandeko nanga po okokende na Misty Griffe okokende ona dégriffe moko moni ba solde badra okendaki marché moko na kena marché ba oteka dra 50 € ndeko nanga msusu eza dra o ezo coûter peut-être 200 € na marché okuta na ona 40 € 50 € neti ba dra ba kenjo boy prix conseillé 245 €. Prix bateki 171 €. Faut salaka moto linga kolala na badra ya malamu. Mais soko sombi boye o garder bambula na bambula na bambula na bambula na bambula na bambula. Na oyo kosomba ya ba 20 € zo changer. Na lobite que 20 € puisque il y a aussi badra ya 20 €. Ils appellent la qualité à malamu 100% coton na 20 € pe ou laleli ango bien et ou meli donc ça dépend il y a dranini o kokuta nango pour ba surprise za kibele. Voilà bande konanga to yebaka ba qualité ya mboka place au vandi ba grande marque nini o bateka ka to lobaki pona banzungu to lo ba pe pona badra na France awa maison oyo yebani ke etekaka badra ya qualité ya malamu place on a sombi badra ba yesinga baza na batu ba banda bo jeunesse baza na badra donc badra à vie quoi comme on dit Yves Delorme marque oyo bomoni oyo eza outlé donc ba magasin d'usine nga na kendaka nanga kuna na ba magasin d'usine pour ceux qui oké na boutique nango awa na cité ndeko nanga na kokosomba te. Franchement, na encore sombate et ça badra o ekutaka cher mais si vous coûtez nango quelque part on a marché au monika marque o Yves Delorme zwa ndeko nanga société toza na passion de lit prestige oyo marque oyo passion de lit eza na badra ya qualité bandeko otandi dra ata 10 fois 20 fois et changer nango te. Surtout ceux qui ont eu quoi entretenir, attends 100 fois. Toujours qualité à malamu percal de coton. On y a Yves de passion des lits. Nous sommes na sombi.
Bon, oyo eza kaka, je sais même pas, na somba ika bongo drap linge de lit. Aka na mona ki eza satin, na kuta na ye nango na yebi ke satin eza ba tisi moko ezalaka ya malamu na zwi yango, donc eza ba couleur ini. Il faut to yeba. Okutani na drap omoni ba tie satin de coton de kolanga, ceux qui ont makoki ko hésiter te zwa, surtout ceux qui ont la prix à malamu. Okutani na drap oyeza percale de coton, 100% percale de coton, ko hésiter te de kolanga zwa au sala, vraiment une bonne affaire. So okutani nango na ba dégriffé, na ba marché, na place oignon to ko okuta nango en dehors ya boutique nango, vraiment malamu mingi. Et voilà ba Kenzo, ba Hugo Boss, eza na mwa ba marque belé, a mususu négligeaka, mais soko zui vraiment okutani nango na batalo malamu. Dekolanga ko hésiter te. Voilà, je pense que on a fini. Je cherche voilà marque mususu yango yo, blanc de Vosges, na invité ceux qui montent à l'envers ou normal. Bango pe vraiment basalaka badra ba marque eza ba marque française, et badra na bango eza na qualité ya malamu. Voilà la famille. Soit vous allez sur place au makoki eza na boutique, au signé au sombi au lala kitoko au sepela, soit aux Eli ba solde des oya na ba magasin d'usine c'est mieux. Na région parisienne ba magasin d'usine eza moi ba place belé o ba tekaka ba Paris Deli, mais nga na kenda na Vélizy. Voilà, si vous avez besoin d'adresse au commis na tchelio na CR ba solde des obanda. Là déjà ils ont ba vente privée, ba serviette ba Kenzo ezali, ba serviette o ya boye mais ya ba Kenzo eza na le belé ya ba couleur nyonso, ba ya ba comment ya ba marque moins belé, ya ba Hugo Boss ezali, ya ba Lacoste ezali, ba tie ba moins 50%, à partir de moins 50%, neti o eza moins 50%, ozwa ba serviette na moins de 30 €, ba 29 €, mususu pe ba tie ba moins 30%, donc ozwa ngo peut-être na ba 35, 40, ba peignoir ezali, ya ba Hugo Boss pour na ba papa, ya ba Lacoste eza na ba biloko belé, donc choix na yo ba drap eza ya ba marque nyonso. Olingi ba Sonia Riquel ba drap nango na ba image ezali, okozwa olingi ba drap ya ba Calvin Klein ba marque nyonso, so oke kuno lingaka olala ba drap ya ba marque o eza ya kaka kombo te, mais eza ya qualité ya bien, vraiment okozwa ngo na prix pe ya malamu. Alors tokutani mbala sima, là vraiment c'est bon. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.